Natande yo mesa masanjoli mokonzi Yesu Masiya. Nalambeli yo masanjoli po ete bilei na yo eza masanjoli. Alléluia. Mokonzi, tobiki na nsima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Renge ete mbuma molema na ngai yango ezala. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci Yannick Atiapoua. Bonsoir à vous, bonsoir. Côté bon, va prière à ma casse puisque l'émission est zonga. Donc, épisode de Nzambe, j'espère. Maintenant, c'est bon. Et là, tout ça biso exaté. Bonsoir à toi, Toko Véronique. Juste une minute, car pardon, il y a quand même. Moi, Nzembo Oyopona. Et l'on va minimum ma bêta pour prendre émission Oyo. Bonsoir à toi, Solange Bouete. Repartagez encore une fois, vous repartagez encore émission. Nzamba les clients sont surtout dans ça l'émission et ça pour nous faire ça dans conseil dans la communauté congolaise. Amen Marie-Jeanne Lupouloabo. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir à toi Dada Ilungu. Bonsoir. Étoile Nassina Nimaki. Invitation à yo. Bonsoir à toi Elena Malila. Bonsoir. Merci Didier Daniel Menga. Merci à toi. Ouais, merci encore une fois, merci Nabino, merci mingi vraiment Nzambe apambola bino na ningi bozora tan Nabino yorlanda biso na nzela émission oyo. Bon moi qui première partie ningi za nungu kota ki mais na baki bozelanga 30 minutes après na côté qui na bondeli na kena peme na sambeli nga binzambe émission na salango pendant tout abattu mais pour na côté ya communauté congolaise. Bandeko, histoire de l'Oezali nini bandeko na nga bo partager na ba mir na bino s'il vous plaît vraiment na kombo na Nzambe bo partager yango. Bonsoir à toi Antoinette Samba, moi na 45 ans, salut à toi. Bandeko to mesana na ba couple ndenge basi ba na biso ke mibali bandeki jara basi na bango mibali bo pesa mbongo ake no sala makambo ya bien ya famille na Afrique. Tanga okende kuna mobala ke ko sala ba connerie. Salut à toi Judith Bongo. Judith Bongo, ami d'enfance depuis Lyon, salut à toi. Et ça, le couple pour Bavana na Bango, na Londres, Angleterre. Bavana basi bali komona couple msuba soma lupangu te, o ba soma voiture te. Moi si abani ko tia mobali na ye, ba deuxième. Ah, tala baninga ba sombi boy, tala baninga utu boy. Biso eloko te, baninga boy. Biso rien. Ah, mobala mais bon, c'est pas grave. Na moi muke auto salaka, bon nata na ndenge to ko sala. Moi si azui, moi muke o ya bombaka, abimisi. Mobali pe abimisi. Voilà étoile na ajouté yo. Mobali pe azumbo nyonso a bombaka. Mobala bengi bande ko en Afrique. Ah, bengi bande en Afrique, abi bon. Salut à toi, Falice Analysasi depuis Londres. Salut à toi, Falice. Plaisir. Salut à toi, Philippine. Hein? Kulukila, Lutala. Salut à toi. Merci beaucoup. Mobile Abimisi Mbongo nae. Abimisi Mbongo tout. Ah bon, to so ma beng mani en Afrique. Abi bon. Bote la ngana nous connaissons comment ba terrain zali, so ki boye. Bande romba pe babi oui.
awa babiloko tu eza nango babiloko tu soki boza na bino toi Sami Ndombele ami de France aussi Sami Ndombele depuis Londres étoile kita moi mukie puisque mutune kata na te kita moi mukie ozama direction mon ngai voilà comme ça c'est bon étoile comme ça c'est bon salut étoile. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci, merci à toi pour la patience. Nenge et Simba Gite, mais je dois pas nzambe na kenaki côté. Na tse mabolongo na se ma binzambe. Munazo kale mission ya kale ngote Simba. Et puis na moni siko c'est bon. Nzamba yoki kolela nanga c'est bon. D'accord. Mouvala bengi bandeko na ye na kim. Bandeko babi bon. Problème ezali ah ba terrain eza nango. Mbongo na bino kaka so mbongo ezali. Ba terrain eza nango ebele. Mobile bisi moi ça bon OK ngaba ndeko na babi ke kuna ba terrain ezala on siko lobi ni moi ça bike OK c'est bon ko ba terrain ezali kasi tozwa tokende totika bana après tokende na Afrique biso mbale bayoka mpe batiki bana ba bota batiki bana awa bongisi pe voyage mba bongisa voyage bangwana bazui avion baketi na nzela ya Congo. Oui. Bandeko kokoma na Congo boye makambo eza pasi makamba coupe o tuza koloba ça fait mal na place ki mobali mdasa ba connerie na kin Acheter la merveille bonsoir. Moi si nzoka tia bana ko kene na ye na kin wana azara na moi connaissance mo razwa ka mo Facebook abenga na kambali awa yebaka na ete bakoma na kini boye ole mobali asutukela Kinshasa mwasi asutukeli Kinshasa bandeko nanga balikama kokamwa mwasi azu vertige na Kinshasa abandi kosala mobali bakonere na kini azune garçon mo na kini et pourtant il a voyagé mobali na Kinshasa bazane na kini kokamwa. Bonsoir Godfrey Mananga, bonsoir. Moi si azu vertige na Kinshasa azu garçon mo na kin na ebiso comme ça comme ki mo mobali na Kinshasa. Mais pourquoi comme ça? Abenga moi ça comme kible moi ça na ebiso e baluki na place mobali comme bon moi si mda commune mon monde à l'envers. Monde à l'envers. Garçon na kin na ko tambuza mona moi sur la mutu. Mobali mais chérie, ma comme doki ko sana nécessité nini boye mobala benga moi ça lingu ko yoka mobali na kin akomi ko manquer mobali na kin mobali moni ni na sate abengi bandeko na ye na kin a expliquer ba moi bengi bandeko apoto a expliquer ba ba benga moi si boye wapi moi ça mbadi Kinshasa bilenge Kinshasa bisengo ezawa ngana ko yoka otia Ouais. moi si bisengo na kin. Gomez Nori Radé, bonsoir à toi. Et toi, pas on se bonsoir révélé. Gomez, bonsoir, bonsoir à toi. Vertige, moi ça suis vertige. Moi la bon, la moni boye, ça ne va pas. Bon, bana faut en classe boye mon bala moni azela zali moi si et aussi ma raté. Moi ça suis ma vertige na kin. Mon bala zonga raté azongi atiki moi si na Kinshasa. Mais mon bala a quand même la confiance kaka. Malgré moi ça pas besoin mais mon bala bi bon. Mbongo loko za maboko na yo tika osa makamwa kasi kana zongi pona bana tala classe na kuta na bana. Ah. Mon bala zela moi si 1 mois. Moi ça zo yate. 2 mois. Moi ça zo yate. 3 mois. Moi ça yakate. 4 mois. Moi ça yakate. Bandeko mabe koti moi ça suis ya Kinshasa akende ba boyo mai mabe na garçon na kin bakende soki ba ngana ni ba kota ni mabe 5 mois rien 6 mois rien mobali siko depuis koto bani ko yebisa mais yo moi sinon awa mawa eza passe bandeko basi makambo monde komi à l'envers. Et comme il passe ma cam au bandeko nanga penza ko kamo to ebite so ko lokai so be garçon le king nenge bino basi bo ba petit chéri king ba tsa biso na kisi est-ce que garçon wana ataki moi sona na kisi ou comment moi si pe
bande koni ba moni ke eza malamu te babi non 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 moi ça boye vraiment impossible ko zongi suna ndako po bazo yoka ba bêtise to ça na Kinshasa bande ko mobali pe muso na Kinshasa bazo mona ba bêtise wana ba ebisu mobali ba bikela mobali moi ça ko zonga suna ndako te mobali pe mais oui ah bon yoka dans ma kemba bi bravo na mama Kinshasa makambo Nishala patron na bilaka sali à toi maman Antoinette est-ce qu'il écoute 6 mois 7 mois rien 8 mois rien 9 mois rien bandeko mobile alembi bandeko ne ba bien alors maintenant cette fois-ci c'est fini à ça la vie na yo ça la vie na yo moi ça libala ko ça ba buso ba nengo na tiale mobali pe maîtrise la vie te anenga ko yo kapi bandeko na ye no courant moi si a commis na une année bandeko azonga sous potote une année na une année wana bobi ko mikano na biso msoto zango bela ba poto awa msweza la ka mtu fa a renouveler ka une année après mususu 2 ans après mususu ba renouveler 1 ou 5 ans après mais mukana oyo mwana mwasi wana zaki nango ezaki mukana mo renouvelable une année il fallait pas renouveler yango mukana si la raté esili mwasi azaka na Kinshasa mbongo oyo mwasi amemaki atikalaki na mbongo esili la raté esili ambiance le qui a tourné garçon na kosombe bilamba ou que ambiance mbongo esili mwasi akomi ko lukasiko azong sa relation na mobali na ye awa na poto bandeko na tiki continuation ya lisolo oyo maman étoile panza poke continuer yango na sukata akomi ko lukasiko sa relation na mobali na ye et pour na yo avi na yo ekozala nini panza poke. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Donc, Makambo est là, normalement, et Ami Basala en haut. Mais c'est rare comme ça, et tout au Congo, que moi, si à Sali en haut, les bengi biso pour partager ce sujet. Quand le sujet est Zolanda biso, et ça va bien comme ça, tout beau benga, ayo ka point de vue nabino, parce que ça a décision, mon père Fazoa, donc, point de vue nabino. Et aux a très important pour naïe donc bobenga vraiment est belé pour popper sa point de vue nabino parce qu'il pas dans d'abi sazana donc on souvent mi balle hein mbasala on souvent comme ça et tout mais venant de la part d'une femme en plus mère des enfants et c'est impressionnant ouais. Donc ton dima quitté que moi si donc et là si koyo grâce à l'émission to sala ba musule ba bobenga biso ba biso ba sujet na bango to comprendre que makambo mususu to kanisa ku tute ke ko salama nzonde salama nga ndima ite ke maman soko azali na bana na ye akoza troubler boye pas gênant mo ba troubler pe ba bosani pe bana na ye c'est vraiment triste je sais pas un jour faire ya poto zo mutu donc voilà oui lobana yo donc moi si wana ake na Afrique ka ndeka ka papa Didier Lobi avant kuna pendant 1 an benga raté abenga bana te apesa ba news te mobali abenga kaya bondela kaye bise kanisa bana banini kosisa mbongo te luko somba quelque chose bani alingo yo kate donc azali penza na rien à foutre alingo yo keloko moko te bana pe ba continuer finalement ba otanga ba classe papa zo s'occuper na bango siko eko sutuka un jour comme ça là ituke mobali yo ya kufela kikuna akomi pe eko tromper ye na mwasi ya kin ya Kinshasa donc mwasi na ye mususu kuna na Kinshasa akomi ko tromper ye ayebisi oyo komo tromper nga pourquoi puisque nga ya boy mobali na nga pona yo nazwi mbongo to ya ko sombla lupango comme ça tu na tia na danger pona yo mobali yango ayebisi ye boye wana osupe na mbongo te ya mpisi wana ope na mokanda te na miniti ozali osupe mwana poto te nakoma conseiller lokola mwana ya Afrique mutu esali ye pasi akoma obenga siko mobali nde na poto akoma obondela ye mobali yango alimbisa ye aede ye mpo azonga na poto mpo ya kobongisa makambo ya mikanda na ye mpo bazonga na nde bazalaki avant
moi mbaya bato pe bisika pa azalaki comme ça et tout azeli une année et demie. Après azalaki na fille mo bazalaki très proche azo aider ye et tout bani ça fait que akomi kobima na fille yango comme akomi kobima na fille yango. Donc bon abandi okosala un peu mama bana na ye quoi comme siko kosala vie na ye un peu na fille amaki bavanda na ndako moko te mais ana copine na ye awa siko mama bana siko azotungisa ye beaucoup yango siko akontaktaki biso po yebisa biso ke donc abeta biso histoire na ye po bino mpe bopesa point de vue na bino siko akomi na copine na ye aboya copine na ye mpo na mwasi oyo awuti osala babuzoba ebele azwi mbongo nyonso baekonomi nyonso bazalaki yango na poto bamini na afrique ake konéglige yango kuna ou azozonga kaka na intérêt moko boye alingi baede mpo na mokanda comme ça tout so azwi mokanda na ye nsima azongela babétise na ye donc azoyeba te le jour d'aujourd'hui aza perdu azoyeba te soki alimbisa ye ou atika ye kaka kuna na position na kuna na kini yango ekoma esala lokola punition na ye moko ademerde un jour akozonga poto ye asala vie na ye ana copine na ye na bana na ye vie continue nango donc mwa mbali wana le jour d'aujourd'hui aza perdu ayebi eloko akosala te mbongo nyonso esili mbongo économie esili azwi bazalaki na plein par logement eza mbongo comme ça et tout bobloqué on a compte appel oui allô allô oui allô bonsoir papa Dino Massoudi. Bonsoir papa Boni. Bien a participé à l'émission Tozolanda Live par rapport à moi si on a qui na mobali wana voilà ngana ngena lo bakarbo papa eza ko tulikambo ya conseil keto azana besoin to pese conseil jamais ouais ye mo ko ki mo to ki mobali ndeti nga mobali lokola ye na likambo isalami après une année moi si apoti libala asili simbongo to zaki na opona to préparer à venir à bana na biso to pour l'avenir na biso akemi libala asili simbongo ne mukati mai papa mutana azongela nga po to vanda na jamais eza ko likambo te ke anuka conseil ti yaka likambo ye mo kaza mettre accord na ye ko se décider que faut tika moi si wana voilà parce que ce qui moi ça mbo si la quitter mon canal be quitter je pense pas que moi ça nga ko konuke ba bongisa je pense pas ouais il y a problème ya ngani ne azongela ba bongisa na papa bana na loko na papa bana azui copine na bazo marcher na ba pour le moment bien à continuer la moto wana surtout pas maman na cadre ya maman ya mona reconnaissance na pona bana na koki kotika ya to abonisa mikandane na asala luenanga akoki komona bana na ye na kopini bana te po bana na ye na kobetela pe bana histoire ya mama na bango te na buzoba wana fona garda mpeza pona nga moko po soki amikobetela ngo bana eza kobebisa motu ya bana ouais c'est mieux pour nga eza ko te conseil ka luka to pese conseil o te frère na biso sala bo mingi sa te to koma ko c'est la diable makambo ça ta batavanye quelque part yo mo ko kina mobali do sali ba projet comment yo na mobali do sala projet comme kuna yo lingi mobali mo soso c'est-à-dire que c'est le passé la makambo ba ndaka na Londres ah oui ah oui na le pera ba garçon na Londres ça ya yeba mais bien sûr oui alors qui c'est déjà bizarre les papa osomona nzambe nga sonke bakende kini mpo ayeba ndenge mwasi ne atambolelaka biloko mosusu eza nzambe azotia biso na makambo ekutelaka biso mpo to comprendre ye bato nini tozalaka na bango bato nini tolalaka na bango bato nini tolamukaka na bango c'est-à-dire que conseil na kopesa ye eza kutu conseil te azwa décision ya ye moko alanda ni ndeko na ye ni biso alanda ni bami na ye ye moko fazwa conseil moko amite ya maye moko lokola aza na copine bazo marché na bango bien acontinue copine wana mpona nga na oloba bongo conseil onga na mona kopesa eza yango wana po mwasi ne mpena kei na 4 pena so totia na 4 pena keno aza ndumba po mwasi alibala kosala ngo te. Ben oui, merci beaucoup papa merci beaucoup vraiment pour l'intervention na yo. Merci. Ouais et toi linga pona nga naza pour papa oyo puisque frère na soli kambalobi na pese tout à fait raison. Moi si mta komela kotia mobali ba pression que telle la famille oyo basomba lupango basala boy oyo bazana ba voiture na Kinshasa oyo bazana boye boye alors mobali ndimi
bon to sangsa mbongo nyo to sala to sangsa to ke sala ka 50 pour avenir ya libota et bon comme kuna moi ça, donc si respecter moi si wana même na Londres ne ko papa so za Hollande biso yeba yango oya sali kutu yozo mona et bon quoi bane ko sala ke mobali wana ayeba raté donc ça dit asa ja mingi oya sala ma bena c'est so za ke mobali wana ayeba raté obi bible lobi okolimbisa oui mais na cas il y a adultère aux gens doivent divorcer na moi si non seulement akoki ko aider pour ngai en tout cas on les a pour nanga akoki ko aider jamais pour na bana moi si oyo nzamba kotinda mona mbalo lokola mona mbalo na sali e mabete moi si oyo kozwa nzamba kotinda moi sona ozala bien pour voir na bango bien po ndenge za ata limbisie ako continuer ko sala ngana ndaka libala moi si libala o akena ko bimaja libanda azo kosa mbali na akeko bimana mbali msu libanda vouloir ou pas akotika ka lisusu te asa su guana esili akotika ata lobi ko na sali boye na pona ngana moni ndeko mbali intervention ni pona nga azana raison na éviter pona yo étoile olobini si azana raison hein, parce que franchement ceux qui va la base à la rater nenga lo baboya bamba il peut pas tromper kala muso ezaki une sorte de vengeance ça n'ira tromper mais yo mama ya ndenge nini okoki ko abandonner bana no pendant 1 an et demi obenga bango to bela souci te lo monter en plus ozana bana basi bazana posa mama na bango bana basi ezala ba mama mo banzoto na bango échange comme ça tu bana posa mama zala na pas pesa ba conseil yo zui bana na o comme ça to sundula bango boye o pesa bango ta ba nouvelle abenga ta pour na anniversaire te lo moko ta kenda papa ocho bazana raison soki asutuka te mukanda neni pour maka mutumba ke l'esprit na bitu so kange na kisi kuna ndeni okozi ya ti mukanda na we beba et en plus mukanda ne bébé leki kutu ba 3 mois passés donc siko alingi siko ba aider poisonga donc na mo pas milingi te hein, franchement a milingi te a kotina sentiment ya bolingo moko boya bosani bana bosé ba anniversaire ya bana abosani nyonso nga pona ngezaka pona bana so pona bana mamu ya sali bana a mérité na été balimbisa hein a mérité te balimbisa parce que maman t'a protégé bana siko yo maman pour protéger bana yo siko comme na mutu likolo sundo nyonso papa eza normalité nga pala nga ba pese punition avant dakuna ango ya poto na ndenge na emoko après so ya poto so ba ko aider après maman mikana ba ya ko aider mais ba pese punition mbongwe parce que garçon a bibo eke azu a débloqué mbongo wasaki projet basoma ndako na poto mwasi aboyi kozwa mbongo aboyi basoma ndako na poto ake kosenga mbongo mo musale parce que asala na bâtiment musale etela bango économie moko à côté atungisi patron na ye po ba débloquer mbongo wana donc ozo imaginer bolongo mbongo sur na compte boke ake ko débloquer mbongo nyonso ya musala tela bango à côté mbongo nyonso ba memi yango ba ke na en Afrique iye ona yibi mbongo ake ko sala ngo folie na mobali wana ko lise ko latise ko melisa e bani ye ana ko s'attendre quoi azatela maile te pas somba ta lupangu kuna comme ça et tout pour mobali yango pardonner c'était la papa na somba ki quand même somba ta ki bola moko boye po kitisa papa motema yo zui mbongo ebele bongo zui otiango ange apesa ta famille mobali ndambu ta pesa ta famille na ndambu te non a mérité balimbisa ete na désolé pas na maso mérité te abuno ya poto na ndenge na emoko parce que là oyo osani so ba bengi c'est siko asanya aboka fio comme ça tu a aider na bana parce que na copine na e asundula e pour ni pona mutu mo boye no yo mo to ba pété pe na Londres pas ani ne pe muta mogulu le musu ya e ba quitter akola que ça on déconne déjà moi so déjà pour que tromper des fois bisika na mboko famille na ya zali na mboko famille mo ba ya zali ko sala folie ya bongo azana conscience te ana conscience so ta saka on atela ba mboka ba paya comme ça là et tout na poto famille za na ngote c'est bon lelo mobali osoka limbisi mwasi wana akozana problème na famille parce que famille ebisi boyeke o ya sali manque du respect à sali na mboko biso to zali et si to ngoko yoka sukomba moya mwasi wana vie na yote siko l'air ya osoka limbisi au moins te ka o miloka comme ça to zo miloka pamba parce que famille lobi to lingi li susu te to ngoko yoka susu kombo na eli susu te. Pourquoi limbisa e alors comme baby sa vie na e a tourné la page
donc asa vie na ye na fille wana nzamba pambola ke moi sona vraiment aza na ye siko copine na ye wana vraiment eza bolingo ya solo aide ye na bana na ye atika wana mosusu agalere na ye comme ça là et tout toute façon nde tous aspect ici bas mobali oyo asiliseli mbongo azwi mwasi mosusu lelo sikoyo ye wana soki mtakoma oregrete donc avanda kuna agalere comme siko mwana afrique alingaki sentiment ya afrique comme siko mwana afrique nzambe apesi epinition comme mwana afrique ya solo. Donc, ouais, merci Maman Étoile. Vraiment, eza pasi bande ko balandia émission oyo. Car on est tous à web Sabino. Maman Jetou, bonsoir à toi. Minouche Jetou Mika, bonsoir à toi. Ndeke tous avant ba couple, vraiment eza pasi. Na yango ndeko mso asala ka intervention émission précédente que quand tous que ko bala toye baka eloko ni ntolingi. Est-ce que olingi alibala pour un sentiment ou tolingi libala bina pour na vie? Bajare ba fi ya boye bazali ebele na mabala lelo na poto bazali ebele misusu bazali tromper kaka mibali kaka na gishasa te misusu kaka awa na poto ne tovana na poto awa mobala kene ya musala nzoka nenga tikalaka ambiance na mibali misusu na ndako ata na ndako te me libanda ya ndako aza kotromper mobali na ye basi mingi lelo tovana bona mandako ozoyeba kati na ye te oyo alakisaka yo eza face A nzoka azaka na face B caché na ye moko boye yo boye bango eza mwa pasi soko yeba eke mobali na comme incapable na yo mama solola na mobali na yo solola pasi ya poto oyo mobali amoni pendant des années kobima na baneige na tongo mpona kozwa mbongo wana po bobongisa couple na bino po bobongisa avenir ya bana na bino oke kosala eloko ya ndenge wana pour nga kolimbisa kutu donc exclu na vie même ozala bana 7 8 oh 5 bana 5 6 7 8 adultère balimbisaka nango te po okozala kaka malheureux na ndako wana mona ba makambo bano kosala okosala ba accident ezanga tina makambo bano simba suze po ni po mwasi akenaka libanda donc sûr et certain na poto awa akosaka ne pe mobali wana donc wana vous sûr po aosala bongo devant mobali. Bon, on a pas de temps pour na musala ni na sala. Et comme il passe ou peut-être bengisa pour na bana un jour ba juger parce que bana poto peut baza compliqué a bengisi kaka aider na obongisa mukanda pe ba boyani. Toi ya mandiko zo benga tsusu. Allô papa, malo bomboka yo. La partie en France, la benga pona me ko lobamo ile romamke. D'accord. Kolimbisa ye na sens ke po babotini bana tokende mpe tozonga papa lide lelo papa wana so azwi problème oto ya liwa nana kobokole bana wana ekezaka mama wana tokanisa mpe ke basi na biso ya poto oyo tozwaka balokola mwasi mibale bana motema lokola bamama na biso akala te azwa mwana ya mbanda bokole malamu soki tata na zadi à part lisolo bobetaka oyo ya Suisse oyo babomi mwasi ne na Suisse mama nazalaki motema monene mais basi nyonso baabongo te voilà totonga na cadre ke mpona histoire ya bana bayeba te ke mama na bango asali mabe ke bazongisi ye azongisi ye mosika na ye mamo apermettre amonaka bana na ye papa dide toboti déjà toboti na mwasi malgré aza na mabe na ye mais fona tikile ta na ye amonaka bana na ye non ça c'est normal ouais oui, on a tiré bala na papa dit to ça la famille na bakim bandoki ko toyeba ke ndoki aliaki noko na biso exemple on peut ça te dit que mon tout aller ADT ba excusez la personne na ADT to mona ki ba vidéo ile kaki mais famille ba bomi ndeko na bango to aliaki ADT ba tiki kaka c'est dit que faut te rappeler ko limbisa mutu dans le sens que tende musika nanga ngapena vivre na ndenge na ngana bana soza posa bana na yo okomona bana na yo lobi na yi sopana ayebi te lobi na ye pona bana wana soki lobi azate nani akoboko le bana soto raisonner pe yango mama jouaka rôle monene kati na bana ke biso ba papa non ça c'est normal ouais ça c'est vrai ouais oh papa soki alingi abosana kana bana wake tona mutu papa soki alingi mwasi libanda bosanaka na bana me mama soki alingi ata mobana ngo ndenge nini abosanaka bana na ye te nga nazoba na cadre wana ke
alimbisa ye mpona bana ne me mpona bolingo te mpona bolingo te toloba toto mpona bolingo jamais wana oza na raison papa jamais akoki kozongela mpo soki azongeli eza lokola atinde su na mabe kenda kokontinera na yo ozomona mpo kolakisa kifaiblesse ne ya kimobali ke ye motalela mwasi wana donc fo atika ndenge aza na kopine mosusu atika ye akontinue na kopine wana me apermettre mama ya bana efame esala da na poto oui po azalaki na mbongo yango akokaki kini me lelo aza na mbongo te mama papa eza na mbongo te akoka vi wana te epuis bana na ye ere nyonso bandoza na besoin na ye somona azonga nde abongisa mikanda na ye aluki ndako na ye avandi mosika na papa wana papa na avandi na bana na ye na mwasi akozala na ye nzambe akopambola ye aza na mwasi na azwi ya sika ye mpe mwasi wana po eriteya mpe mwasi wana ndenge azalaka koteyama soki lelo asongi nzambe apamboli mpe mwasi wana azwi libala na ndimi te kindimu awa awuti kosala wana aosala ngo lisusu loba baloka ye na famille na bango loba baloka ye na makambo mosusu na ndimi teke mwasi wa mayele soki azwi problème azonga so betisi wana na sens nga nazoba ke azonga po arrange mikanda mpona bana na ye on ne sait jamais lobi na biso moko so akoki kobenga biso nzambe akobenga mobali avant ou akobenga mpe mwasi avant nani akobokola bana azonga nazoba totala mpe bavantage totala badesavantage totala mpe bavantage mpona bana nano Si. Osomona nga na sens na oyokela nde bana na mawa mpo nga mpe na bana oyo leloki bana ba 22 ans ba 23 ans nakamona mpe na mama na bango me nakokolinga te natya mosika ya mama ya bana na nga azala na afrique bana bazala na poto na olinga yango te fo amonaka mpe bana ne permetaka mpe amonaka bana na ye akoki mpe koporte mpe mwa quelque chose mpona vie ya bana na ye na sens wana voilà merci beaucoup mon frère to soutenir tata wana nde papa na abengisa azongisa mwasi wana na bana wana po bana bandeko tundaka kaka un jour alinga te bana otume papa po mama na biso aza na afrique eloko nini esengi esaliki asala na afrique aoyi bana baoni mama asaki ndumba jamais kobetela bana na omba makambo wana eza entre bango mibale baparent eza ya bana te etali bana te quand même Un et demi quand même, hein? Pourquoi on va poser la question pour moi c'est un là. Merci beaucoup, papa. Merci. Étoile Malobombo Kayo. Ouais, donc, na répondre à la question, moi, le bibo est que, et ça m'a soulé au bête là-bas, naté. Ben, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, Azaki obligé avant de sabana, aïe sabana, parce que les bossons bande koko sabana, après, aïe au finir, aïe sabana, en vérité, bah va comprendre qui. Et après, en même temps, nous sommes d'accord, naïe alimbisaye, parce que, bien, mi balé votre trompara, biso, to limbisaye, bien, tous en la moté, va mouner comme ça là et tout. Donc, bon, je vais le même rôle, pourquoi pas biso, biso, to salaire, beaucoup limbisa bisoté. Azape na le moi, lobi papa, ou tu le baiser vrai. Moi, si soit à sali bêtise comme ça et tout, c'est ce que comment il est là, peut-être qu'on aider à comprendre Bouzo Banae, peut-être à Obandja sous-souté. À Limbisae, à aider Yaya Poto, à aider Namikanda, mais à la musique, na aider Makamba Bolingo, et à sous-souté, après à peu copine à été, à continuer sa vie de copine à y a surtout pour Nabana. Donc, il y a pour Nabana parce que Bana pour sa maman à Bango, en plus, Bana Basi, Bana pour sa maman à Bango. Ndeka biso pe to limbisa babuzo bana bino donc bino pe bo limbisa biso ka pareil hein donc choix mususu ezate hein et to go tia kanda na kati me bana wana bana poto baza compliqué un jour ba grandir ba baluke yo lisusu ba comme yo nde muto saki mama azala pini là-bas en Afrique et tout des trucs comme ça là et tout donc pour que makambwane et ya te moi ba juger plus tard parce que ba poto ba compliqué ba yo bossa que papa galera ki po aboko ya bango l'air comme bado na ki adolescent la bango sur eloko moki eloko moko ça va pas et ça ni a comme yo sou condamné papa oh c'est ta faute oh boy bani bati kaka maman waya akitsa motema aya siko ba obengise siko na mbongo nini mbongo nyonso ya mema ki be économie ezate na minute ba na économie te
bakimilaki badete aloye sikoyo azofuta badete wana nyonso sikoyo na mbongo nini. C'est ça le problème. Mwana mwasi oso aza mayele abundela mwa moke ye mpe abakisilaka ye ka mwa ndambu po epermete yaya parce que baéconomie ake kosilisa ngo bakonte nyonso bazali na kote bavide yango comme ça etu po aya. C'est ça le problème aussi, hein, mais il y a complexe hein, cette histoire là, c'est vraiment triste vraiment. Na omwe bato musu bazo baboyakanga maka akuna ba misu ba limbisa ye donc papa et moi azolanda biso comme cela et tout j'espère décision finale moi azwango on est d'accord comme ça et tout ba limbisa ye pona ba. Merci beaucoup maman Étoile. Salut à toi Maya Nicole. Maestro Maya Nicole, salut à toi. Naïb Rosa Rolanda Bisso depuis Paris. Les comme papa autour de l'intervention awa. Na ko pesa une raison pourquoi tu le bas quitter que sok ba lebika azong la moi cité qui a tiqué en Afrique. Non. Omoni ba boti ba nebele. Na moitié moi quand même moitié bolingo oh moi ça pesa qui est en bazala qui andi ba boto le bana 9 mois na libomu. Abotela e bango eza pa linga ki paye mobile. Eza ba bêtise e yaka. Mais na sa bêtise wana pona nga na ozongisa na ndako te mais je ferai tout possible que nazong na longolé en Afrique azonga puis c'est vrai avant la pemenia bana nae. A continuer ko bokola bana nae mais musika nga na bolingo yoza susute. Bolingo yoza le susute. Salut à toi Kadi Gansia. Bazei menaye to salut à toi. Omoni pona nga na osala bongo c'est vrai azape na bandeko. Na ko kebe bandeko na to sololi bon to boti na quand même bana na balaki ye mukenga na mona na yango yo bosa le fort bebe so bosa manda boba kisapo ndeko na bino azonga mais dans ozonga boke no lukela ndako ne mususika kovanda mais bana ne wana mona bana naye mais soki bolingo na nga ekosimba ka lisusu te puisque ako continuer na yango kaka moi sa comportement ningwana donc eza jakati na ye aza jabongo soki ndeko mbala zolanda biso pona nga dide na moni eza bongo sala effort olukata bandeko na ye ata yo konyo ko pona zombo konyo koma quand même pona bana abotelo quand même bana bombelo ba 9 mois na libumu mon côté oboti mi balé umisat umine voilà sala effort ozongisiye mais azala musika na yo pona nga la moni eza bongo maman Étoile je ne sais pas auto comme ya bandeko en Afrique tellement ba on peut bazaki contre ya comportement na ye ni mutu mo alingo edete. Donc na bandeko na ye moko ya ye mwasi mutu mo alingo edete et ye alobi boyeke ba économie nyonso ekei donc azana ni économie moko te soko obengisa ye kozala pona lelo teni lobi te quoi donc mwasi yango je sais pas si aux occasions autant l'émission donc abunda na petit à petit comme ça et toi bandozo mbongo et papa pas allié a aider ndamunda pour moitié pour na akokoya quoi so bande ko ba boy donc ça veut dire que les camoines est grave quoi ça dit les grave c'est vrai moi si na comportement bongo vraiment ça mami là tozo ba pour na bana mi so ba baza raté to ngata baba tike kaka avant na lega kuna kwa ngeki na ngava na ka libela ko bana baza na kati ya mwana so pesa biso mawa sutunga le na yoki baza bana basi bango so bana basi donc essayer ma wana passe parce que bana basi baza na posa mama bana basi baza posa ba conseil mususu ba maka mususu mo ba le bon papa ezate faut ba so na mama na bango et après bana poto baza compliqué ce qui a comme au col comme na 16 ans 15 ans 15 ans 16 ans comme ça et toi ça comme crise d'adolescent na ewana a comme ko juger sous yo muto moni passe pour na e donc ba bunda na kaka a bengisa e vraiment et cause là très bien et après ce qui côté ya e maman on se le la zongi awa na préfecture pe na ebite ndeni ko le kala parce que a pe a lo ba pe ndeni ndeni ba mukande bebe liyo esile liyo kuna ozaki wapi pourquoi ozonga kite et ça compliqué hein alors le papier ni peut na préfecture à expliquer ni alors quoi ça ni voilà yemo ibinga oloba ouais yemo ibinga oloba voilà quoi mais pona bandeka mobali pona ngai c'est vrai pona acte moi dans sala sali mabe mais il faut ba yeba bana bazana mike le ta bana ba ko la soki mona moko ninga bala ou ya mwasa ninga bala siko ba bandeka mibali oyo ba boya yike mama na bango zonga na poto pona bêtise asalaki batata mwasi ba oyeba ya olata lipo ba ya ozama puta kota papa ba costume mona nenga ninga bala non
bamona mabe o mota salite balobi te ke bazongisa mwana mwasi wana libala non mais basala effort mwana zonga peme mama zonga pemeni ya bana na ye mais pas ke azonga na libala po mama pe lelo mama kozonga na ndenge na ye akoki kointoxike mpe bana abombi bêtise oyo asalaki abandi koyebisa bana maloba mabe contre famille ya mobali. Ouais, c'est ça. Talanga na kenaka Afrique nazwaka kokoso boye me bandeko papa na bino balingaka te nazonga baboyaka make papa na bino azongisanga bana evanda bango mpe na mitu baye koyina bandeko papa nzoka mama kosaki na ye tamine boya oyebisa bana kezalaki bongo te trop tard bana ese evanda bango na mitu bakoli nango bayini bandeko papa. C'est ça. Donc mpo nanga bandeko papa basalaka effort. J'espère qu'ils ont un esprit à vengeance. Tu as raison. A quoi il y a pas zongi nae. J'espère qu'ils ont quand même sage. A quoi na buzo bana sage za sage au ko sabana te. Aya otia bana baida mabete que papa ya bino da sala ki na tika la kuna. Yem da linga kite donc pour ani pour parce que azaki na copine mususu a quoi pas nous saper makambuti. J'espère qu'ils ont très sage à la reconnaissante na oh mon père on sala po nae quoi. Mais pour le moment, mon père yango ani na bumbongo peta obengisi la ye donc to aider ka to encourager ye nande bozo koma bo nande bozo benge pesa ye ba courage. Ouais Blaka Gigi alobi o dide soki mama akufaki. Est-ce que ba okene kola msem kola libala ya mwana na ye? Là c'est autre chose mais akufite. Nous allons permettre ya akufite azan envie. Voilà, à confiter à en vie. Parce que les fois où on a payé na bana na quand même. Ne papa ote ko ba maman besoin rôle belé et pas ya bana ke biso ba papa. Ba lo vite ma ba sali mobali wana lokola déconner na ki devant mobali ke ba atira pe na bana. Non. Bana baza ba innocent. Li bana nde akozonga susu te, faut ba tirer loin. Mais nde azonga payé na bana na po. Amona bana na quand même. Donc, siko l'air ceux qui siko aye poto, ça quand même moi à poto il ba droit na es. Soko aye poto aye ba aider personne mami kanda na esima, a ke personne na tribunal soko poto sous papa galérer na bana pendant 1 an et demi. Est-ce que rolinga tika bana pas papa ou a okene so attaquer sous papa sous poto sous papa bana ni sous. Mais c'est ça parce que là est comme sous oui na otaki on a tribunal ni droit bana na mais est-ce que kozonga kaka ya ka rendre bana visite bana batika papa ya bango ou là yesu ayesu ko sa susu scandale susu yo bot la bana papa ya bango likoni parce que soko za na bana oza ba aide sociale des trucs comme ça là et tout. Est-ce que rolingo tika penza bana papa na bango papa profite na ba aide sociale wana comme ça et tout il paye ngana uma soka zongi ayo ça ce scandale ayo ça scandale so zongi ya ni kambolobi ozano na raison ni ngolobi mais papa azana na ba preuve nyonso bazaki na ye moko na Afrique azana ba preuve nyonso na l'état pas ba avocat papa rotaloba nyonso papa roloba nyonso azana ba raison na ye azana ba preuve ne que ozaki na ngamo na Afrique asali boye ba kotikele dura bana te autant pe ba loi échangea. C'est mal à vous appeler, mais il n'y a pas de monde à bango quand même. Tout le monde a quand même payé. Ah, ok, moi si, à ce qu'on a soit banaté, l'État va pas botter, moi si ban va pessi mobile ban. Mais à quoi il s'en l'État n'est que moi si n'a pas que Afrique a trompé nga. Et à histoire moi c'est complexe hein, et ça son niveau dans rebêter la mobat, ouais, c'est vraiment très complexe. Non, mais na ka o ezasui comme sonité étoile, na ka ezasui comme sonité et pas l'état pour le bango, alors le bango, papa attend la raison. Ah, ezate roi yokaki, yé mon côté témoin. Yé mon témoin en Afrique et puis moi ça tikali yazongi. Pas bien zali, voilà c'est pas bien pas avocat là yango ba bien de somaki. Telle date au voyage qui. Ouais, venez botter l'ambassade, bah peut-être visa pour le Congo. Tout ça va avocat par mon yango. Mouba on a raison pour attirer bana. À moins que Moubali soit incapable. Zato na sous papa Bengi. Oui, allô? Oui, allô, papa Didier. Oui, papa. Oui, bon, dans 4
maman na biso na bosani pona ye ozana ye Maman Étoile. Baki soki mwasi wana Maman Étoile soki mwasi na ye amemi na tribunal pour moi pona nga siko seno ba penser na nga soki amemi nga na tribunal amemi mobile na tribunal et tant que ton avantage à bana na kotikele bana azwani bana soki nga mema na tribunal na c'était zwa bana nambo wa bana portala pas dit de muta ko boko la bana lokola mama zalati muta ko boko la bana lokola mama na batui bana la mama leki kaka pona nga kotika te mama lokola nuke na ma tribunal on est que na ke beta ba bêtise na tribunal ti na ke ba n'importe comment ça sala kité na aussi mama zwa bana mbonga bana yango zana bana tranquille papa dit bien ya mutu amona ka bana ni ba vivre ya mona bana na ba problème au moins ma famille on yawe ko ta na kindo on te soit de quitter les ndenga zolo de la façon zolo de la azolo ka bana na kaka malobo to so bimisa yango to loka pe bana na biso pour les so bana biso ke biso to za bandambe na se ya mokilo dans la pouvoir likola bana na biso donc c'est-à-dire pour la éviter ba problème soki akazongi abandi ko mener na ba problème pour la bana atikele bana na mbonga bana atikele mobali de asalaka na yi mobali asalaka on est amona bana na yi eza ko ilo musu to kosala mpona kote ya mutu na ba acte zo te ya mutu na ba acte na sali bo mobali ngutu azungisinga mobali ngatikele ngape bana apesinga bana na za libre na ba kote ya ke mwasi a changer place à kokende soki mobali moko azo déranger ye akota na sima ndenge fera loba na la sima zonga moto quand tala siko sima na berero asalaki na ndenge ba pardonner ye ba pese bana na ye eza eloko pour moi na kotikele bana poto ke na makambo ya tribunal ete omutu akoloba eloko moko papa Didier ke mwasi wana afandi 9 mois ya zemi eza blaki te bato mosusu balongola bazemi mpa biso teke papa Didier na la zemi na yo mais soki mwasi oyo afandi na zemi pendant 9 mois ça dit que quelque part pe bolingo ezalaki Bien sûr. soso babota auto 3 ou 4 3 ou 4 nande baboti 9 mois ça dit alinga ke mobali wana pona bana nga na kotika tanke nga papa na kotika bana bakende pa mama na bao o basana yepe je pense que nzamba kopesa yepe bana akomotela nga pe bana moi je suis plutôt ça bato ba divorce papa Didier bana na biso papa mama na bao Oui papa, eza débat public et il a posé une question. Mais maman tant on sait les wana neto ba maman ningozo kangambake mutu mota ko batela bana pe ko leka mama na bango. Mais tant ye maman tika bana na pendant une année et demi. A pensa ki te bana nga batika li boye baza boye makamso eza boye papa na bango ko rate fallait nga mom na sala. Est-ce que a pensa ki na ngote pendant une année? Merci papa Didier. Toujours on dit ils a débat. Papa Didier, tout condamné moi sur un PTR mobo na place à Kenya kasali bêtise. To yebi on les quitté. Peut-être parce qu'on fouté la bâtisse ya mobile wana. To yebi pété. On t'a ça on fouté. Na moto aza in obangle baba in love à combien moureuse. To yebi on salaka. To yebi on bakomaka. On to déjà ça véglé papa Didier makamo ata mo lobane a romona binoti. Akomona pe la minute wana. Quand mobali wana nde yakini ayi kosali ba makambo ke mobali asko afungoli na singa place akangaki misu na ye esprit na ye ayo konyebisa ke ozana su na mbongo te et en plus oza su mwana poto te nde sikoyo esprit ya mwana ya ndeko na biso mwasi ezongaki na sali bêtise azongeli kutu mwasi na kini tozo condamné oui asali mobulu po azalaki marié mais oyo basalelaki ye na kati pe ya makambo wana biso na bino toyebi ke vérité ezaka pa nzambe. Mais nous avons commis Nzambe parce que Nzambe a la qui c'est que Azam Nzambe tout puissant. Au fond, à la qui c'est que mon bêtise au place au Gendaki, na la qui sont commis na souka. Parce que nous sommes et comme il trop tard. Au fond, on prend les papa Didier. Tout condamné pour bêtise pour ça moi ça libala mais tout yebi l'oroni. Tout comme on va tout tout que na batina zakato que na zakala, na même sous yebi que zakala zakala qui na tepe ko liaka. Akebeki na kilia pa bato. Osomona emsupe baba mfutake bacheki na kisi bakangaki. Ko wape mutu mobimba bozumbongo na bino ya obo nyusa na makambo na bino ndako. Okende dépenser pour na evo rien moko boy. Excusez-moi garçon akina été. Excusez-moi ndenge na lobi na terme na pesi wana.
bato pe oyo baolandanga baeskize ngai Ouais. mais si okakoma dépense mbongo ya lupango papa didie eya mpe normal te mpo toya misu mibale biso tomonaki yango te mpo mobali apa amonaki yango te mpo aza mpe misu mibale papa bana na ye totokondane asundoli bana nasundoli bana na su ya nini efe ya bakisi peut-être andoko ye basu teke na bana andoko ye basu te lelo nde orealiseke nazaka na bana nazonga mpo namona bana na ngai lelo nde ayo koyebaki nazaka mpe na mokanda mpo nazonga nake ebongisa mokanda na ngai papa dide afrike ya makambo ebele afrike oyo tokendaka wana kaka batour tokendaka yo obetango combien de fois oyebi baréalité afrike ya na makambo ebele omosa kotoka lizoba oui obimisi mpe mbongo opesi ye toyebi makambo afrike nde ezalaka asundolaka bana wi tokondane ye étoile oko répondre eza débat eza débat papa yango nazoloba ndeko mpe mwasi étoile alanda nde mpe naloba ye mpe akoloba soki nakati alobi soki amoni nga nalobi mabe ozomona merci mpo soki mwasi alinga naloba na cadre ga alinga memba papa bane na tribunal ati papa mpe nakanga motema tete mama zwa bana bokola zala na bango kuna mpo mama wana moto alamukaka na ntongo ayebaka ndemuta soki mwana mama alamukaka na ntongo ayebaka mwana azalaki na nzala mwana oyo aneteke biso bapapa mama ayebaka mpasi ya mwana na ye ke biso bamama mpo na nga na opréféré soki mama nalinga memi na atikele bana na mbongo mwasi wana bokola bana na ye mpo bana na babosa papa na bango te bakoyebaka biso mpe basi bakenda bana wana ka bayebaka ke papa na ye kingandi komba papa kingandi mais lelo mpe nsaba apesa biso chance mpo monaki lelo kozwa mwasi mpe obandi kobota na ye mwasi na nga takenda peut-être mpe ezalaki mabe na nga mais nakokoselaka mwasi na nga mpo biso nyonso tokoma kaka mwasi azalaki mabe mosu mpe mobali moto abandaki mpe tozonga mpe tokende ozomona donc me tokonga pena nakokondane mwasi wana te azonga kuta ata na libala wana te soki azongi lelo na europe ndenge tozosoutenir eke mobali asala effort abengisa ye mpona bana na ye surtout nga na eloko wana osoutenir mpona bana mais azongise na libala te ata azalaki kitoko yango ndenge nini ata aza kotanga mafuta yango ndenge mobali wana amona ete ayebaka bolingo ne ekomi oyo asika aza nango mpo oyo asika ayebi na mabe na ye na mpasani mabe te akomi kovivre na oyo asali pour le moment peut-être nzambe mpe akopesa bango lobi bana bakobota ne bakosala mpe foyer na bango peut-être mpe mwasi wana oyo babota ye 4 bana 3 bana azali mpe mwasi afi na ye te donc faut toyeba mais soki akozonga abandi komema mobali vi dire atikile bana atikile mpe na bana atikile mpe na bana mpo bana na bavivre place ya mama na bango eza mieux place oyo nga na soki namoni na soki yango wana merci papa soki intervention mosu esengi nasala na kosala merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Maman Étoile, Malubombo Kayo. Oui, elle a ma papa le bien bien, elle a ma camoussousou. Et loko on a comprendre chez nous les Africains. Pourquoi tu n'as comment on a toujours les mal? À force comment on a les mal. Toi yamba sous mutu mo za obenga. Oui allô. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, en fait, j'appelais juste pour intervenir. Oui. Je me suis un peu déplacée comme il y a mes filles qui suivent leur dessin au salon, donc je suis sur ma terrasse. J'espère que vous m'entendez très bien. Ouais. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport déjà, Naningi, pour féliciter le monsieur qui vient d'intervenir. Apparemment, il a plaidé la France aussi. Naningi, pour féliciter par rapport, même si je ne partage pas trop son point de vue, mais tant qu'il m'a dit, il a fait vraiment félicitations. Un soir au Landanga, vraiment, il n'est un peu rare. Vous comprenez? C'est un peu rare, parce que mon déjà, il a dit, bon, après, moi, je vais commenter tant que femme, même si je le félicite, mais je ne partage pas trop son point de vue. On va intervenir tant que maman. Parce que quand le monsieur appuie plus sur peut-être moi on doit déjà se rappeler, même si la Komoto Lobaka, Kindoki, parce qu'il a même donné l'exemple de pauvre ADT Yankimpui, personnel. Donc, à un moment donné, arrêtez, parce que même la justice congolaise ne reconnaît pas la sorcellerie. La France peut être Kindoki.
Donc, tout ça, quand il doit sauter. Et selon moi, je pense, cette dame, elle a mobile la linga qui est. Moi, je ne crois pas que ça ait d'abord qui ici. Parce que moi, c'est un mobile qui c'est pendant le bolingo. Moi, je ne suis pas professionnel sur ma bolingo, on a pas de qui ici. Bon, après, je ne sais pas parce que c'est bien, mais selon moi, je pense que c'est ça. Au départ, il y a bolingo. Bon, après, côté Kiss. Parce que moi, si on a, comme on a point, j'ai bien suivi l'histoire dès le début, et à côté, pendant 1 an et demi, pour moi, ce n'est pas une mère. Donc, si tu pour payer sa valeur, dans mon cas, parce que maman a besoin de maman. Les gens n'ont pas de sous-sous, on fait là, maman a bon âge, 0 mois, 1 jour, vivati lelo. Et si maintenant, les gens de moto, à n'est qu'au fond, la mobile est en mission. Ben voilà. Le monsieur qui vient d'intervenir, il m'a dit peut-être qui ici. Si la famille mobile m'a informé mobile, et puis maman n'y a plus qu'au son de la banane. On le voit souvent chez les papas parce que nous on porte nos enfants pendant 9 mois. Comment tu peux laisser tes enfants plus dans l'histoire pendant plus d'1 an et demi? C'est quel genre de maman? Pour moi, c'est pas une maman. Les gens papa me souvent beaucoup là, ban a trop bien pour quand même maman. Mais oui, ça va valer moi si oui, mais ce que la maman a fait déjà, pour moi, c'est une chose impardonnable. Pour Nanga, c'est gentil. Mais pour moi, à cause de la kin, et ça peut monter. Ah oui, et ça peut monter. Il y a la kin, tu vois, c'est pas la kin. Et puis à un moment donné, arrêtons. Que ce soit nous les femmes de l'Europe ou nous les hommes, ou vous les hommes de l'Europe. Il y a une photo. Comment tu pars avec ton mari pour un projet et puis tu pars t'embrouiller du jour au lendemain? À un moment donné, stop quoi. Ben, c'est pas, voilà. Moi, je comprends plus rien quoi. Parce que dans une attache, mon copine moi camerounaise à Ibisanga. Avec grand-mère na lobaka, baki koloko na butu, aux inconscient. Mais na mon et mon kotali vino lobby, c'est pas normal. Donc, ce qui veut dire quoi? Cette dame, elle est restée 1 an et demi, Aïbek et Moukandano est expiré. Donc, on est ce qui est normal. Donc, stopper quoi? À un moment donné, stop quoi. Donc, avant d'Inaï Moukandano expiré, pour elle, c'était normal. Moi, pour moi, c'est pas normal. Parce que, par le bon a boutou. Sur l'église, vraiment, bizarre. Mais les jours, quand même, si Nathalie Vinanga est en bien, à un moment donné, je dois dire stop quoi. Ouais. Où va ma vie quoi? On m'équipe pour ça, moi, étude à vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui, le monsieur, je ne le condamne pas, je dis bien, Naza Courrier, vraiment a commenté très bien, mais à un moment donné, Aïe papa me soucie pas beaucoup, la cabane, pour les quand même, comment on appelle, la maman, et puis, les années, ils m'ont demandé de commenter, et bon, c'est maman Kofi, oui, et ça, comme on se voit, maman pas ça, il y a un million sur fonction de beaucoup de et bon, c'est un samedi, t'as épargné qui moi, c'est un il y a des potos à potos. Bon, et puis, à un moment donné, oui, on donne des conseils, mais pour la maille, soit dans une place là, avant dans la king. Ah bien, c'est la king. Dans ma carrière, et puis voilà quoi. Mais moi, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être je pourrai commenter plus tard. Et puis, maman et toi, vous avez une très belle coiffure. Je vous aime trop. Allez, ciao. Ciao, merci beaucoup. Non, mais c'est Didier, ne soyez pas jaloux. Hein. Vous êtes déjà beau gosse, vous avez votre femme sur Lyon. Donc, merci. Vous êtes trop mignons tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. Ouais, vraiment, et ça passe. Nasi ne Alors, bien, très bien. Alors, bien, très bien. Moi, na so na libumu na yo, azaya yo, l'air abimi, azaya batuni onso. Le problème que biso basi to kondana mi bana biso ba africain ke ba soki pa na bana te pourquoi? Parce que to s'attachera trop na bana biso to tikela bango occasion te ba s'occuper na bana bango comme il faut. Donc après c'est madame aussi plein mobile nanga s'occuper na bana te mobile nanga bimisa bana te parce que okangaka bana okasa bana bazaya yo moko comme ça. Ya yo moko, voilà. Nous avons des bana bota ki bango mi balé alors qu'aussi plein te soko moni papa robetane ba kara parce que yonde mutozo sala bongo po papa betara ba kara comme ça là et tout. Moi naza ya papa za ya maman, moi je suis pas d'accord que mon soeur de oso azongi na poto ba pesa bana, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? De 1,
atiki bana basi bana wana mwana liboso azwi baregle na ye azalaki te abenga même pas papa wana demerde ayebisi mwana boye eza normal eza boye lelo ngai mwana na tata na moni le pasi ikoni mpona olakisa soki sentiment nini wana comme ça topese bana non moi je suis pas d'accord non eza na bamama mpe babomaka bana amemi mpe bizemi ne mpe 9 mois après babimisi mpe abomi ye tomona ape na bainfo ape na Europe comme ça. Appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Ok, tu as volume, il y a une émission pas en Hollande, s'il vous plaît. Otoyo bien. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Maman Zéro Kelani. Voilà. Bonsoir, Maman Étoile. Bonsoir, Didier. Ouais. Allô? Toza Hollande, Toza Oyokayo. Oui, l'émission, la ligne intervenue pour la situation où alors ça fait mal. Quand Ndingi, Maman Étoile, Azuru Bandingi, ça fait mal. Kumona mama mutabuta kabana ndingi na nandisu papa we ute kurbana mama omoni allo loba mama tozo yo bien yo loba omoni ndenge basala na mokili mama papa me mutame maka mokumba ezali mama 9 mois memi bana na ye me bana basetashaka makasi mingi na mama biso na culture na biso tozomona eyalaka bapapa na biso omona papa soki mama boti dès le début amoni kaka bon mwana na ngai abotami tusa yoki esengo mais ezalaka soki papa mama boti mama azalaka papa azalaka pembeni mingi ya bamama te bazala bamisu baza na bizaleli na bango akola epa na bango amonaka te mama na bango mpo azali komeyamba papa na bango azali komeyamba leki na ye omona ye mpe nga mpena bakaraktere boboti wi na mlingi mwana ye biso otikeli ngai me mpo na kobokola akobokola teke papa akolanda mpo na osuivele mosu éducation na ye mais oke abokola kobanda ti eza facile te eza facile te parce que kobokola bana oyo le mosusu yo mama oza te kaka papa eza facile te bandeko na ngai tozoloba bon ngai na kana nga na oyebisa papa wana eza pasi mpo likambo yango tolobaka esalamaka na bapapa moto bakende kokotaka libala mais sikoyo mama moto ake kosala nganga moko na kolobaka bino témoignage na na ki victime wana papa akendaka papa pendant 3 ans et demi eza facile te bana basaka mike soki nayalaka ke nazalaki bien te resma poto na poto balia kome ngai na soko mwana nakamati loso na tie boye mpo bana balia kunga mama mu natikalaka papa azalaka te mais ezalaki facile te ezalaki facile te éducation ya oyo ya mobali ye mosusu aza na posa ya makambo papa alors sikoyo ozomona papa aza te okosala ndenge nini yo mama siko nga na ka wana yanga nazolebisa kaka na koloba neti conseil na papa wana mwasi mama wana soki azonga na ndenge na ye po ye mutu asali mabe ye mutu alingi okota libala nde balobi tozoloba kaka bamvutuma wi bamvutuma ngo ezosalama bakango tomoni mpe ebele mais eza facilité yo mama oke kosala boye bamvutuma ezorenie nango biso baafrikain ekomi ka rythme po batimene bekolo mosusu ezalaka te kaka biso kaka banani bekolo nini kaka bacongolais akoni soki mwasi te mobali oui esalamaka nango mosusu ezosala kaka na afriki te ata awa na poto ezosalama omona mpe mwasi asalaka mobali mabe ezosalama nango me bato bazomona yango te so bozala na nini oyo mamiso molimo bomona mpe buzoba mpe ezosalama kaka awa na poto omona bavandaka ndako moko bazalaka mwasi na mobali te omona mpe mama pa akipaka mpe bana te papa ka moto akipaka bana omona ese no mon papa si dit quelque chose c'est bon mais ma mère il s'en fout ozo comprendre mais bazali esika moko mpo na ngai papa wana soki mama wana kozonga azonga na ndenge na ye
aluka bandenge nini sonde maza po biso kawane yela kanga ngana zo banga mona ya tupala azongi na ndenge na ye aya ko kite bana parce que bano baza mike za facilité tomoni kaya ndeko na biso uti ko kufa lobi neli akoko li bana kutu mama wana kufaki mais ta réponse pesami eza facilité soso ndenge tobota ka 9 mois soso ya Nicole et puis kozala bana ya soso ya Nicole bakozala jamais bana soso mama étoile bana soso ya Véro bakozala jamais ba soso ya Riet et ça la jamais na moni vidéo mo ba ko sikile ya ba soso omona tata soso ya mobile ya zolia kaka na tani wana soso mwata zolia okomona soso ya titeto aboti biloko ya koto ya mwata soso sabana ni ya mobile zo continue bolia kutu ni kipa et ça facilité pour ceux qui bana na zaidi kolonga na kolobako aga ave bana na e ba pusa na mko ba ba planter ba kende be le ko ba za mite ai ba pesa bango na mama na bango ba tele ko arranger kaka na kati ya bato na mboka ya pays ya loi qui de façon ba pesa ka bana ceux qui mama na ndaza irresponsable ba PTT ouais pesa bana di voilà yani kamba ko solo là mais ba pesa e bana akwa continuer ko bokola mais avec condition avec condition papa na pesa azongela yete libala na azonga ko ate ko pota libala na ye apanda sema kamgina ne de meza eza moite eza facilité ya continuer pina ena kopini na ye mais aye ba eloko nini oyo akozo engagement mama étoile eza pasi mingi biso tomemaka 9 mois pona kotika muntu mususu abokoloba na ta kopini wana koya kozwa oyo bakomozala na papa wana ça fait mal à kondima na ye a komi ko mais lokolo baza mike eza facilité mama na biso ototika toneli tango bazali koluka babalana biso tobandaki koloba tika bana ezalaki facilité sikotala nde babuki azalaki na 8 ans mama wana akufaki mais siko mama wana aza nakomoi ali mama wana bandeko ya kotungisa susu papa wana naye mosopana na nga po akotala kuta kozonga poto po aza na mokosoka aza na mokanda na Londres ntango kozonga bandela kotungisa mama nde miso ayali ekomi babitumba ekomi susu banini mpo na nga conseil ndenge namoni batikili ye continue nzela na ye pa continue nzela na ye po asali bosoto bakota famille ya mobali balingisa ye ezosala pasi na communauté na biso na makambo atukabino bozosala eteyaka te pesa baconseil oyo tosalaki mokolo wana nalandaki yango oyo susu nazolanda eteya bato mama wana paakata kolanda eteya ye epesa ye conseil mama étoile merci beaucoup mama Véro merci mama Véro topesa mpe moto mosusu occasion akota mama zala en ligne Okay. Merci beaucoup, Maman Véro. Merci beaucoup, Maman Véro. Merci beaucoup. Merci. Okay. Allô, maman, Malobombo Kayo. Bonsoir. Ezanga maman Magui Tadilwa. Oui. Nalingaki juste intervenir pour na sujet na biso na lelo. Oui. Bon. Elo esalingai kaka pasi na tina ya mama wana oyo atiki ndako na ya libala po akende vivre na mobali mosusu na Afrique. Donc eza makambo ya soni nanu o mama na yokisi biso ba mama nanu ba mama congolaise ezaki ayokisi biso nanu soni kosala likambo ya bongo. Po tozomona okapa batata kote wana bato bazoloba wa envoûtement nga pena makaba ba envoûtement wana nazo ko croire nango lisusu te. Voilà. Tango osala likambo bongo tango mutu na bobandi na kosola na ba bonjour ti bokoma na ba point wana. Yo kolala na buto sambelaka te ye mama na bana ko sambela te ke balobaka kaka envoûtement be batata bazokanga bango. Ba sambelaka te pona ko sambela te ya pamba. Envoûtement ko kanga kaka bino. Donc eza likambo moko ya soni kote mama wana sali. Donc po mobali ya ndumba vraiment totali malamu azala anete tolobela bongo mobali ya ndumba azala anete asambusaka ne pe famille te mais mwasi ya ndumba asambusaka nation mobimba asambusaka famille mobimba donc ayokisi masoni kosala likambo ya
bongo ezalaka te po soki ata na quartier na mama na bino aza ndumba na likambo boye boko déménager boke kokota na quartier mosusu be na ville mosusu mpona soni ya mama ndenge ezalela mais tata na bino mona aza ne ndumba changeaka ne bato me bozalaka na balabala wana da elakisi ke mama oyo likambo asali eza likambo ya soni na biso bamama mosusu tozalaka kaka stage tokoya lisu na likambo boye te na olobelaka mpona papa wana soki azolanda biso ezali ke batata mpe babokolaka na bango bana ngai nayebi ke meilleur ami na ngai soki otali mobali na ye place azomasele bebe ondima teke mwa mobali me camarade na ngai avandi mobali nde ndenge azokipaka na mwana na bana na bango baboti ondima teke papa donc mama kutu emisa kokoka makambo bongo te donc elakisi kaka teke mama kaka moto abokolaka mwana donc papa kaka okobokola ngai alobango ngai mona aza exemple ya monene donc ngai naboka mpo papa na ngai me naza na éducation koleka bana oyo kutu abotami abokomi mpa mama po soki mama ya bongo deja akokopesa so mwana éducation malamu te ayokisi libota soni ayokisi bana wana soni génération ya soni donc papa wana so aza sage abokola bana na ye oyo toza na poto banourisi bazali bato bazali ke okozwaki otiki bana na yo na journée osololi na chef na yo ndenge okobokola bana na yo soki aza tata malamu abokola bana na ye très bien baobima na éducation ya malamu koleka kutu soki bavandi mpa mama ya bongo soki avandi alembi kuna na afrique akoluka kaka azonga ntango akozonga ayebi ke ezalaka bamboka ya lwa baopesa ye subana tata ya bongo azwaka baémission ya boye bien azwa makambo ya bongo amema yango ntina na leta ete bapesa mama wana mpe bana te turo mpe koma nano likambo ya batata mpe bazwa nanu bana mpo mama oyo abebisi donc asali makambo ya soni ya soni mais mpo na éducation ya bana ezalaka kaka mpona mama te biso tovivre na éducation ya papa na biso tokoli mpo papa na biso toke mama na biso azalaki mabe mais azalaki na ye mpe besengaki tokola pa papa mais toza na éducation ya kitoko nga mpenza nazalaka fiere na papa na ngai donc papa wana alasakaki tata na ye aomonake akoreusir tovi kitoko koleka bana koleka mwasi wana mpo basi ya bongo basi ya bamalédiction mpo bavéritable oyebima ntina miso ya bato donc abandaki kosalasala yango déjà na bloke baactivité mosusu ya papa poso moto osala makambo bongo jamais papa wana akoavance na kati ya libala donc aza mwasi moko aza ebilako na malamu te aza na esprit ya mabe ayotina so mobima soni donc libala wana mpa kei ayeba te mobali wana akolingaka ye kaka mpona kaka sikoyo akotika ye azwi ye mpe na maboko ya mutu eloko tobosana na yango wana biso basi mobali wana azwi yo na maboko ya mutu donc akotika yo mpe kaka mpo ayebi ke soki nazwi mwasi oyo nakomisi ye pene na ndako ya libala afandi akotikaka nga kaka mpo aza na ye kaka mwasi ya ndumba akobengo kaka mwasi ya ndumba lokoyeba kolandela makambo donc bandeko tosala bongo soki nano ebimi na miso ya bato te totika mwasi ya ndumba amemaka malédiction na kati ya foyer mpe kati na bana na ye omonaki bana bakoavance te mais papa wana azala sage akokola bana na ye malamu yango kaka ngai na interveni na émission na biso natiki bino bonne soirée merci beaucoup mama na ngai merci mama Maggie merci ok Malbombo kayo mama étoile alobi très bien alobi très bien na omona bandeko ebele nalobi boye ke biso africain tosatachaka beaucoup bamama tokangaka bana biso otikilaka bapapa te pourquoi omona kaka ke soki oswei na mobali okoloba nini ke nakokende na ngai na bana na ngai me bana yo bote bango moko te jamais okoyoka ke toloba ke nazokende naotikila bana na yo non eza rare oyoka kaka ke nazokende nazomema bana na ngai le mosusu ozopela capacité te ya obokola bango yo moko mais tozala très égoïste bamama baafricaine tozala très égoïste côté wana ngai namona ngo na bomwana na ngai nyonso batante na ngai banani Allô? Oui, allô? Mais quand on a volé mes émissions, tous les caillotés, tous les émissions. Oui, allô? Papa ou maman, quand on a volé mes émissions, tous les caillotés, tous les émissions, tous les émissions, qui t'a volé. Allô? Papa, qui dit ça volume ya émission, tozo kayote tozo kane émission. Voilà. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Malbombo kayo papa, to yo kayo. Bon, on a intervenu kaka en émission.
bozobeta parce que masolo bozobeta est très important. D'abord on a profité à remercier Michel Nabino. Merci beaucoup vraiment. Ouais, nala ngina lo baboye makambo oyo ezoleka ana poto makambo ya basi tokolo baso sujet malgré ba nature ya makambo moi ça la toujours faible mais oyo eza so envoûtement te et ba comportement ya basi o bazo ça surtout basi na biso ya poto surtout ba congolaise même tout le monde qui chiki famille na yo ko ekota libala eza so envoûtement te même ana poto tozomona ngo même na basi na biso eza mambo so omona ozoza na mosi na ndaku mais ozo banda bazo sakala na bazo se coucher na eza so mambo envoûtement te ya solo papa même pas na poto eza même pas na kili mais aka na poto mo ozo na ndaku ebele libanda bazo coucher na mais bazo sexa yo bozo zané mais azo sala buzo ba libanda eza so mambo envoûtement te eza soni pour la communauté congolaise tout en Afrique te mais tout le bana basi na ba congolais soni en tout cas émission bozo sala eza bien beau continuer afin que basi na bisoma donc toze baté sur eza mambo uta kala sur les animes toujours jeter na poto. Merci beaucoup papa vraiment. Merci vraiment pour l'émission na bino. Merci beaucoup papa. Nzamba pambola pour l'intervention. Nzamba pambola l'émission na bino basi jongo ya délai en tout cas félicitations vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, toi le monde de Kambu papa lobby Azat a tout à fait na raison puisque ezaka na kintene na lobaki avant même en apoto tozomona ngobozala mwasi ndako moko nzoka na libanda afungulaka ne makolo pas tout le monde sans que mobali kuta ndako yeba et puis omona mwasi bongo akizaka siko mobali mdazaka mobulu mobali nanga zala boye nzoka ye moko na libanda bafungulaki makolo pa pamba emsu kutu pa mutu oyo ayebi yo pe mobali bien donc makambo tozoyeba te ekomi nini tozoyeba te ndenge de combat à lobby to sala nini pour un système oyo pour na basi na biso liboso basi ba congolais bazaka soki kala ezaki so yoki ke moi c'est abala ozo sentir que moi si oyo abala mais les gens ont une valeur te moi ça abala mona bo me bo ki na fête mon bal va pesa bango de valeur te garçon mo aza wana bima akoucha ni na moi si na yanda nazo pesa no de valeur te mon to yamba su papa mo aza obenga oui allô. Bonsoir papa Didier. Bonsoir papa. Malumbo kayo. Sukanga na zongi pona moni ba mame bele ba intervenaki. Ouais. Ici ba point de vue. Yango na zongi. Na zongi na sens na lo baboy. Oui, ba maman ba lobi po bango ba tarabiso. Bravo na bango tout. Na maman abengaki aprenga, bravo na ye. Mais batala kaka te po made koneli ndeko na bango. So ezaki pe bango. En plus na nina zonga na lo balikambu o mama etola lobi ke papa abota bana basi. Bana wana lelo moko aza na âge moko miso akoza na 13 ans 14 ans na ebité. Lelo est-ce que mwana wana akobetela papa ne makambo barek? Est-ce que akoki kobetela papa ne soki garçon moko azolinga ye? Ezaka secret ya mama na bana. Koto basi. Koto bana na biso basi. Yaka secret na bango na ba mama. Mama oya bengi mama moko asalaki intervention abike aboko na maboko ya papa na ye. Bravo maman, so boko na maboko ya papa pesa l'éducation bien. Merci, mais je pense pas que na makambo zaki tango komaki na moi âge moko ya puberté au bandoko betela ngo papa, je pense pas. Okenda ko luka msu tata mwasi mususu okenda ko luka mama leki po betela masolo wana. Yo mususu ba secret ya bana basi ba beta ngala ba mama na bango. Pas ba papa et simba raté biso ba papa aura toujours méchant. Oui, ngape na koloba na ba mama ke naza na expérience ya koboko la bana. Soki pe ba mama bana nga ba olanda nga l'émission ba oyeba da porta voix nanga. Ba yebi ke papa wana koto boko la bana na asuka. Na zo rasua mwana koleka msuku to mwasi. Na yebi ko sala mwasi tout so mwana sala mwana muke na pretra ko to ngamo na sala mwana nga suki. Mais nazo ba na cadre ke po bana ba sa basi ezo senga mama na bango azala penepe na bango pona makambo o etanki eza pona bana basi. Mwana mwasi amona kada so na banda ba mama na ba règle asula na mama na pesa conseil on la mono comme ko la fo on zala riban ke bana bo to bo so ba to ko ba na bisa basi. Ozo mo to ko ha on ba ngote. On les fait la femme maman wana azala kaka pene ya bana na ye. Na liso ko intervenir na frère na ngaucho ben na sikoyo. Merci frère na mingo ya tisu poa ya ngopo na makambo na biso ya bande ko na biso basi na biso.
En tout cas, toujours ba phénomène surtout na poto. Toujours ba te kindungu e comme na poto na mabala ke bato baso basa libanda e comme passé. Baso basa libanda comme calme ke baso basa na ndako. Phénomène na to comprendre ngoti. Et so biso mibali mutu toujours traiter basi na biso bien te na kata ndako. Eza eloko nini pepe moko ya sika ya mabe e comme na kata ba foyer. Wana toujours comprendre papa dit wana to faut ça na musu sujet musu na likambo ndeko ya mobali ape alobi to sela ngo to développer na bena makambo ibeli ono so mona ngande ko no so na lo bande ko mona ngana so expérience na zaki mutamili na ki mutama makambo ibeli mais na so expérience na futa lango mama ye ba peke mobali pa tulaka ngalo na comprendre ki na tulaka na grand parole na ko draguer moi si mais na tula père mo mama mobali père moi tulaka so muzo pe ko ibeli nsambe pa chaka kali bo so mobali pa la tseki ozo sala eza na gloire na ngai. Donc c'est-à-dire que mobali pa ko biko tula tala mibali ibeli basaki ba kombo mibali ibeli basala ba makambo ibeli ba luka ba yeba ibeli pe batula ibeli ba soki ba danse ba yepoto pourquoi pour tuli akina faiblesse qui ya danseuse pour tuli mais nga na osela kaka ba mama boyo kapenanga boyebi binde boboko la bi bana na bino basi boyebi ba secret bo za rona bana na bino basi et c'est là que bana la fo baza pene na ba mama na ba et c'est là pena pour na ngese nga bon papa Didier. Merci quand ndenge ko fa lobi que merci na émission les sur la biso nande tozo partager ba idée pour ton équipe batino sur la maïli te ko kutu ba obenga tem sur la équipe sur la maïli na sagesse bazali. Merci ndeko nzamba pa mbula bi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman étoile, tu vas aller pousser presque na suka olobinini. Ouais, na répondre ka papa ya biso moi mukie. Na makamusu so lobi na d'accord na été. Alobi boyeke bana baza plus proche na maman ya bango ba betela bango bakenda se confier beaucoup par maman. Et donc on a si to lobi ki yango déjà na émission moko boye. Biso ba africain toza trop na tabou. Plupart hein. Donc voilà. C'est 100% comme ça et tout 90% toza trop na tabou mais maman a okokoloba les choses pas moi na été. Et ça coûte moi na coûte soit employé car mo ba fesse comme ça et tout na attente na sur le bibo oh là na o comme masoko passe bien yo nous se bana mon basoni boy ko bango na miso batité. Donc baza na tabou moko mais pas possible. Makamusu to eko yango na école. Eze école ndem tezo la kisabiso comme ça et tout ya si et na âge boye okomona boye bani. Et ça peut être bana ba chance na bango comme ça et tout baza ba parents ba sans tabou. Et na ba papa ba eza sans tabou. Papa vandisi mwana na ya mwasi ayebisi obi ke biso ba mibali. Et toza boye et mo toza biso ba escroc. Et mon porato là la mwasi toroko ça e boye faut ça la tension so mo mobile on me ba rythme boye ke bana e. Aliga mo na nzoto na obwa kisayo mobile opina olingo pour de vrai. A obet le masolo boye. Donc là on a d'accord na été peut-être papa les mususu akoro bana bana na été mais ba maman nyo sauté ba korolo bana bana o nyo sezo concerné sexe ba kokate surtout ba maman africain plupart bazana tabou côté ya makasi on a be mission de bet longo c'était faut tabouane ici là moi na si abeba na ici ba de vierge depuis longtemps maman yeba na même pas kaza que moi na zaka toujours vierge. Likoni parce que moi na moyen bisa mama ezate parce que biso les pommes siko bandi ko beta yo mama za na tanko yo kayote akomo crier bani au préféré ko si confier pas ba copine il va copie pe on so memi open erreur. Donc za na ba mindele yango ba boye ça que beaucoup ça trouve mindele mundele ya mobali avant ça faisait moi na aso expliquer moi na parce que na Europe ba boye ke ba fille baza plus proche ya ba papa que ya ba maman. Ben mais baza proche ya ba maman qui ya ba papa. Donc ça fait que fille azaka plus na confiance avec son père. Akenda comme na papa n'est beaucoup plus facile comme ça là et toi dialoguer na papa na e. Moi na mobile na papa là abanjo grandir et zaka un peu chaud. Azaka beaucoup plus à l'aise na maman c'est moi mbaya comme silika parce que papa na za trop d'autorité maman ko calmer beaucoup mieux. Moi si soit envoyer maman na chez papa a calmer beaucoup mieux. Donc moi je suis pas d'accord avec lui. Et ça na ba maman ba bien moko so na banate ya ngwana ke ba maman fubo yoko ya ko so apena bana na bino
eza na bapapa ebele baza beaucoup mieux koleka kutu bamama akoki kozwa na mwana beaucoup mieux même akoexplike mwana baexpérience na ye nyonso ça fait que mwana atamboli mpe na nzela mpe ya bien atamboyi mpe na nzela bien mwana mpe azotambola mpe na nzela bien eloko wana nyonso eza kaka tabu fo tabu esila mpona biso baafricain fo tabu esila eza na bamama ya bapapa tabu fo esila fo vandisaka mwana na yo mwana so akomi na ba11 banini fo bandali ya kovandisa bandali ya koexplike yo na tel âge comme ça nzoto ne kochange okomona makambo boye mwana mobali na tel âge okomona un jour olamuki comme ça et tout nzoto ne kotelema banini fo ezala sans tabou il faut savoir dialoguer avec nos enfants eza ya bamama mosusu baza ya bango kaka mama ya batintin parce que bayebi kodialogue na bana te bazwi tabu batie liboso bazwi soni batie liboso mwana azobeba bakamarade bakoma koedikele yo mwana yo moko mwana okoloba te ya moso oza bamama mindele oprofite ya mama mindele azoba yo mpo ozoprofite otie litoi mais plupart ici à l'Europe comme ça et tout nous c'est l'école hein? Ce n'est pas nos parents nga mama yanga avandisanga te étoile yebisaka ke étoile yo da tel âge comme ça et tout omona makila non c'est une école nde mutu comme ça et tout quand nakoti na 6e après babandi kotangisa biso na yo comprendre bani mais maman yanga avandisanga jamais ayo bayanga makambo donc papa makambo otoloba comme ça naza d'accord na ye te eza na bamama badialoga te na bana na bango eza na bapapa bayebi koloba bayebi kosolola beaucoup mieux na bana na bango. Et après, on a remarqué un truc comme ça et tout chez les parents africains. Ceux qui papa sont trop proches de moi, moi c'est pas la maman comme Koyokazoua. Et c'est belle comme ça là et tout. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comment imaginer papa va n'importe quoi. Nous aurions évité que moi ça sera plus proche de son père. Yozo Kazoua pourquoi? Ça c'est ça ba te bé ba ebi singa ba bête on se ba singa to il faut le bé lango comme ça là et tout. On comprend tellement ça cela papa yanga maman yanga comme ça tout moi yakumo dongo yakumo kanga kanda. Il a évité de imaginer quoi là. Biso ba noir toza très égoïste ba maman ba noir to lingi bana bazaka ya biso moko to yiko ko partager bana te ça c'est ça mauvais. Faut que la bana liberté mona sona papa na parce que papa ko ebisa mwana makamusu yo za même pas la capacité ko ebisa mwana. So ko moni mwana moi ça fa na papa ba so c'est mais yo oni na ma papa na oka ko kama kama papa yo onini hein? Et on dit que biska papa za yo fandi. Non! Papa na yé, ça là bango confiance, papa na yé, confiance c'est aussi ça bango confiance. Et zo permettre que moi na à s'exprimer nous ça dans mon poste à banda pe ko ebiso que oui na papa to solo là qui boye banini comme ça. Il y a déjà yo maman, au bani déjà ko ya moi no zoua parce que ça proche à papa na yé, ozo bebi ça déjà moi na déjà. Ça fait que comme okanga moi comme fermé, azasu a ko asu ko lo baté moi na comme ya mso amoni papa na kitisi mutu na se. Bonsoir à kitisi mutu comme ça et tout parce que zo banga maman mon ake o se kisi papa banini. Ça dû à quoi? Et là qu'on a compris chez les Africains, ça vraiment le contraire, ça dû à quoi? Et là on y est ça là bongo, to yo ke la ba ya biso zo so za proche na papa na ye moko. Et ça normalité. Donc moi la soki ka olingo bima, eh oui, na bimina moi les comme ça mais tika moi na papa na yo bimina moi asko kenye na ye wat comme ça. Mais c'est des choses et ma comme bébé so africain photo bongi ça. Et après, je me photo bongi ça vraiment donc à quoi les émissions les équipes pour la macambo prochainement tu reçois les émissions parce que là photo réparer beaucoup de choses. Bah papa y a bien bazali. Merci beaucoup à toi Étoile d'amour, merci beaucoup de longues jambes. Tu bien que de longues jambes pour mon avant ni boire sera tellement tellement comme il a de longues jambes. Donc voilà. Merci à toi en tout cas, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, puisque presque 2 heures d'émission. Merci à l'intervenante Nyoso, puis l'intervenant Nyoso. Merci à tout le monde qui a besoin d'attendre Rolanda Bisso. Tu vois, toujours le cambo autant de sous sa émission. Tu sali yango pour n'a accuser mon touté, mais tu as la émission pour n'a la communauté africaine. Trop de problèmes dans le couple. Il y a un moment où tu as la émission. Oh, mais Bisso moko tu auras pas part na Bisso. Et lobby, ma étoile, je n'ai pensé qu'il doit l'émission, on va intervenir awa. Tu sens une différence, mon gars, qui nous met continuing na basi à ma bala par rapport à ma fille célibataire. Non, ma célibatatrice va commis, baza ou bien par rapport à ma mariée, mon boule commis trop nandaku ya ma bala. Tu dois comprendre que nini eza koleka na communauté congolaise et puis na communauté angolaise. Si j'ai trop décortiqué lobby, yango donc lobby encore une fois,
20h30 soki tokozala na retard le reste de la congolaise okoti na retard okola nango kaka na rediffusion donc lobi na poko encore 20h30 tokutana tosolola lisusu todécortiquer kama bacouple ezosala malamu te na communauté congolaise bouti koyoka ndeko mobali lisusu abomi bana na ye mibale na Houston ndeko mobali abomi mpenza bana na ye bambeli atie bango bakaku ndenge babandi basala abomi bango eza maa mingi lobi tokodécortiquer encore toujours kaka mpona makambo ya bacouple nzambe apambola bino mpenza mama étoile bambote na baoyo balandaka baoyo olingaka mpona tokosukisa émission ya lelo. Ben écoute, merci. Alison, merci beaucoup ma chérie. Merci à tout le monde. Bien sûr, les personnes les plus importantes, et ça, très très important pour moi. Donc, Bosé, Belé, moi, cité, combo la bino, donc, je vous l'offre, mais vous savez pas d'à quel point. Donc, les cas, tu direct, les gens, déjà, bonsoir, Nabino. Sentiment et ça beaucoup comprendre même pas donc Nazara très ému. Moi je suis Nazara ému sans raison na cause wa papier avant dit qu'on est là tellement Nazara ému. Merci beaucoup Nzamba Pambola Bino à bénir Bino vraiment bon continuer qu'on suivre Bison des gars na lobaka ce qui est l'euro comme ça tout le BCP ici binoté bon fingate bon pesa biso conseil et on permettre biso to revoir en haut pour to changer te bande nini toko lobela comme ça là et tout to za te poto blesser les gens biso eza bat ba solliciter biso so ba solliciter biso to yo partager mon abino peut-être beaucoup za pe na même situation que bato ba solliciter biso ou peut-être ezote ya bino pe aussi ezote ya pe na biso moko aussi parce que moi aussi il y a des sujets bato ba ko pesa nga n'andé même pas qu'on s'attendre comme ça que ekoki ko arriver donc ezote ya na biso. En tout cas merci à vous vraiment, je vous love énormément Nzamba Pambola Bino donc gros bisous na bino bateau nyos balinganga étoile d'amour, la fille à longue jambe, la top modèle des médias congolais, des Kababi qui n'a pas Moutamulaï. Donc, Moutamulaï. Alison, merci à toi. Donc, ben voilà, merci beaucoup à toi, Mobile Amandé Fapembe. Merci à toi aussi. Vraiment, Zamba Pambola aussi. Après, ça me idée, belé, tout continuer longtemps comme ça, ils sont ensemble. Donc, ben voilà quoi. Au revoir à toi, Marie-Jeanne Lufuloabo, Maman Vénika Kelani, bonsoir à vous. Venanga de Gas Kusungana. Bambo Tenabino, tout, vraiment, Nzamba Pambola Bino, tout le monde a dit bongo, journée à lobby. Merci, au revoir. On vous love. Ciao, ciao, bye. Bisous à vous. Bonsoir, mon